wazalendo abimi azobunda ni na maboko na Simimboa panique wana beaucoup ça Corneille Nanga on a Corneille Nanga asa puissant o Corneille Nanga alobi o Corneille Nanga sali be mena minute toloba bango nyonso basundoli ba filer na Goma ba ko se retrouver na Kiseni na bino bien kozwa Goma kozwa Bukavu et maintenant et dépendre na biso parce que les États-Unis a senti William Ruto parce que William Ruto a donc de influencer ba pays anglophone ba bima na dollar a-t-il directeur cabinet na Russie Yakobo Mbana mais Poutine a bengi Trump a EBCA na uto ko yamba directeur à cabinet ya William Ruto parce que eloko aleta sele mbisarate na eloko salamina funérailles ya Raoul Odinga bomona kina stade ba beti ba masasi tanga discours ya mwana Raoul Odinga tkali même pas ko remercier William Ruto oh nyonso akota bo mba Congo ay bango futa et qu'on a une complexité Congo c'est abisso bon traité président de tout le monde oh ça faible oh boye boye abanga Paul Kagame oh boye boye politique hein yeba osala yango soko bi osala yango oza l'avantage discours en président asimse Kagame touche tant le James Kabati te les locaux ont faible le locaux makasi politique à la bongo ouais c'est important il faut atteindre l'objectif président en train de Kagame mais boyoka Kagame te l'olendo tu as la sécurité tu as la sécurité tu as la économie mais après ils sont il y a FCC cash président le biango à l'est au Kabonate à l'est mo qui toko et au Kabonate c'est on a dit président Félix au katama ko le parlement au Silika au fin d'anda mais tant qu'on sont au parlement nous donc les autres mo sont kawa président la président si tout bien à l'est c'est ça qui toko à l'est soit au Kabonate mais tant on est awa aboma yango tu peux dire beaucoup dans la monnaie politique hein ce qu'on dit au sol yango ça l'avantage na se souvient maman tout son bombo ko ibatimba ayambie mera na lobabe bi moni kicho yo fandi mutafana na kicho wana ezali Janine Mabunda Liyoko na ebisie tant bolo ba keno ba de se chef de l'état abi ko ça la 5 ans il y a dans la fonction mais dans la procédure abi tia ko défier chef de l'état il y a lobi na 12h yo 12h5 mi tatambo tamamba kenda tamamba son président lobi na 12h juste il y a la tamamba na 12h5 va réagir sur le lelo basarafi oh mususu aloba nini yeme ya lobi na ngai ko bangelo kote lelo za wapi yeme ya za wapi yeme ya lobi na ngai ko banga te papa mukolo taneka fatira le cas tango eloko ane salami omemie na cour de cassation mwasi na ye akende ko le pas de fait kitenge Yesu comme on a dit paraît Fatima c'était achile on se retrouve na prison comme on a dit déterminé bakanga tout na ta senda bachaye na prison alobité président bi lâcher ba lâcher ba chader ba influencer na chef de peuple na haut commandement ba PC micro ba ebise loba yebe comme ça na politicien malongate singa abungi na place à au commandement Chadari a influencé pour les ateliers ba dossier autozalango na tension et ça entre FCC cash et que ça pratiquement impossible azu papa na biso nani Ilukamba a ebisenga un empêchement que notre représentant ngai na niveau ya Lubumbashi tangu yake azu ministre intérieur ba dossier nyonso sanini sini yango Fatibe mais politique yango alati politique yamba ni maréchal Mobutu azaki un grand damiste ndanga mutu ndo beta dam ndanga na osala politique a rezoyo boye a donc ndanga pousser ba pion na na dam même na scrap yamba za osala na politique et ça même politique au président Félix osala
lelo boye ntango ozomona James Kabarebe lolendo mais balobi ngo mpe toza prêt ya kocollabore na Burundi ndeshimi na rappele bango aye baprésident tu baleka na Burundi baza banilotique mais ngai aza bantu nayebi bien vision na bino banilotique eza nini banilotique bacontrôle bazone wana nyonso so Congo ekwei le grand Congo mpo Burundi ekwea na jour moko bato bakomate raison nini oyo ndeshimir aboya Kagame eza la raison wana alobi yango wi soki uvire ekwei base dirige boye vers Kalemi Katanga kaka oyo bakose dirige boye bakose dirige vers Burundi lelo Congo atie base arrière na ye na niveau ya Burundi mpona ya tiango eza mpona rapidité mpona kofacilité ole bafai de chasse utaka kananga fo metaka na Burundi na nsima ndako soki a moins de pépin elongwe mbala moko ekoti esala opération en tout cas badisposition sécuritaire tozala benga te tobetela FARDC maboko makasi na bawazalendo lelo boye patrie aérienne esalama patrie aérienne esalama yeba patrie aérienne ezala na avantage yaza na avantage ya koétouffe bino mais bino boza na désavantage ya koétouffe ye ntango ozoka keno basasi convoi ya ba M23 opération esalami eza bafere de chasse wana osala patrie aérienne donc Kagame toyokani bien omoni presa ayebi Kagame très bien koleka ngai na yo donc komosala ndeni ba FDLR soki baose dirige vers base ya Monusco ya tili ba M23 na nzela boboma bango mais avant-hier ezalaki boucherie plus de 5 véhicules oyo ememe belema M23 armée rwandaise bango tu bazalaki calciné lelo FDLR ajuge na ye bon siko raison nini boloba na Congo mpo bango mo bakomeli Donald Trump lettre ebimi bakomeli Guterres babi nini tofandi na Congo 3 décennies moment yango comme mpe na Rwanda baza organise dialogue inter-rwandais biso pateke barwandais toparticipe na dialogue wana yo ofanda o te bazaka bacongolais oui baza bacongolais na diplomatie ba bacongolais mais na ndenge boye baa bacongolais te mpo toyotuna to perde te déjà leo tooloba boye bawazalendo kulongo bazwi ekofacilité biso bunangana ekofacilité biso Goma mpo basali bien bacontourne bango bakoti Ruchuru ntango ozokana l'action bakoti eza na Ruchuru donc oke na gauche oke bunangana oke na droite ose dirige vers Goma nanga le tout puissant nanga toki mutuka mubesu atali mutuka maya miso etamboli ye na miso atali bamituka nsima ndenge esu babale en tout cas nanga baza na biloko soki baza na biloko naolo bango pamba te soki otali même moto afolele portière modèle bale kotala bale ezwi na portière mais ezwi ye na bapanzi awa mais nanga nde bana biloko na ndimi ke balimwaka omoni bato wana balimwaka so na balimwaka naza na témoignage ya Olenga Nkoyi événement ezalaki les pères les feintes bakitana na aéroport na Kabila tozokende papa tokomi na poma tete po kombata za agent ya renseignement na tala environnement na bi Teresa mine kombata tambola na bon tabate kombata tambola katake visionnaire po yemo les feintes allait visionnaire Fati Beton visionnaire fallait les grands aigles de Fati Beton à mon na musika to comment tu master Teresa mine to sutuka boye li déjà na peut perdre babima la machette biso to kima ba sasa garde du corps ya nani ya Olenga Nkoyi na machette to mona na musika na chauffeur na amer na wana jaune obika to bani ngozo to comme na Betani boye Olenga Nkoyi afani na Betani ame na secret obika fana bi bato bali mwaka mon frère bakulu tulanga eza lukuka te biso to na simale to yembela e obika tala même pas 5 minutes to raisonner sikoyo abimaki nzela nini akendaki nzela nini afani na Betani azobela secret Corneille Nanga
Israélien wana azwi masasi na lokolo mais Corneille Nangaa abimi makila wana eketi na kiti o Corneille Nangaa afandaki chemise ya kaki chocolat mais nyonso ekomi mai na butu wana alobi te tofanda so na goma te wilingo mabio yo okende otika ngai Bertin Bisimou yo okende otika ngai bango nyonso base retrouve na Gisenyi na mitoto base retrouve na Gisenyi. William Ruto omoni nzambe azaneka nzambe moni bino mosusu conseil na opesa bino topesaka ta na ta William Ruto oyo bango osala na Congo yango moni baofuta ebemba opposant Raoul Odinga bomonaki veneme esamaki na stade États-Unis alobi yango jamais koleka inaperci bapeka bato masasi mpona nini baololi président d'autre part ndenge bolingaka président Félix akoma akoma bongo te président Félix abololi yaki pene te mais William Ruto baololi na stade babeta masasi papa ok afali na mutambu ya Donald Trump ona nini atina directeur cabinet na Russie basola na Trump sur les mal les anines ben européens il faut pas comprendre chose au salama entre Vladimir Poutine na Donald Trump so ba comprendre te mitali bango États-Unis appelle ça image azala Union européenne azana otante mais ba otonga tunnel kolonga Russie tina Alaska mutato Elon Musk ce ba ça no pani atindi directeur cabinet na Russie mais Poutine a benga Trump a ebisi afa chéri na bino na to sana batuna a fait flasher ba pays anglophone bobi mana dollar États-Unis Trump le bien ngaza John Biden te ngaza Donald Trump ngaza John Biden te ngaza Donald Trump bino ba soutenir Kagame ezala Burundi ezala Uganda mbula na mbula lelo pe tant président yena Burundi Ndayishimiye comme aza bantu abeti machine ngapi fona luka na diembela et pas bantu moko aza sincère atali sasuboe peut-être atali Paul Biya makasi na nzoto kutu ezali soute alati patala misa batu patala ko yi lelo boye ba généraux tout balobi yango bien ba désobéir ben Johnson nyonso ya Paul Biya na entourage na ye ouais ba généraux camerounais pour premier tour opposant déjà battre et carrément ma casse donc Paul Biya ils sont allés à Cameroun pour enterrer yango parce que bino bolinga président Félix Alonga 2028 Paul Biya combien d'années Sassou combien d'années Museveni combien d'années bango Kagame tango bango bazali adversaire de taille na bango c'est Fatima betela maboko yo fani 2028 tu as besoin de tenace tenez le bango na présent tenez le bango na présent pour le moment Congolais a besoin de tenace tenace c'est ça bon c'est la changement de constitution toquer la suffrage indirect parce que vous êtes présent par le parlement à bout professeur Mbata Obo Misabatu professeur Mbata Obo Misabatu il faut qu'on toque la suffrage indirect net d'Afrique du Sud apparemment vous votez président Binabou Opia gaspillage mo inutile za on a tina mbongo wana to tia on a social ba congolais est-ce que biba be ba ko ba banga on si maté ba ko mo na faire nzela papa ba kolon nzela ne bango yo odi ba kolon nzela bango yo ba profiter ki na ba conflit inutile ya IDPS le loboye bana ndako moko ata ba bundi un jour ba ozonga kaka esika moko na msebi no bien jour fachi akokanga na samba nyamana sosa nini akoseter lelo bomoni ki matinée historique oyo ezaki le deux secrétaire général Augustin Kabuya na de 16 bisou mutu na mutu azongela bureau na ye na permanence limité eza ya bato nyonso eza to bino boyaka kuna te eza ya biso nyonso yango moni le 14 décembre tozala congrès en tout cas après le 14 Toromi Tunana. Osana préfet na yo. Osana ni na renseignement. Gardango jalousement. File lo. Plan de société, il y a IDPS. On le fait satika.
non IDPS asalela ngo te siko kati na fayelo eza nini ndenge ordre ekota na IDPS bango baliaki bango biko président yebi na ye président yebi na ye ta Mark Tyson abenge Fachi Beton Mark Tyson abenge Fachi Beton Tyson a commis victoire tombée tala aza boxer oyo namona wa Cassius Clay namona Foreman mais Mark Tyson a marqué ta na ye baye na victoire wana victoire tombée nzela kolekeza te Mark Tyson yo fanela Kabila bekisa dene na mboko Kabila bekisa nani bofinga francophonie wa batali boso yo te francophonie Kabila on a télé mais on a finga yo poya wa o moto il est pas vivant nana des caméramens na boso la de bano pesa 1500 to pesa non méga to pesa non méga chalo bo na poche pesa méga posa bo penga 1500 senga na pesa bango te lobi bo yana bango te chalo bo na poche 1000 francs limisa pesa Mark Tyson tala de match arbi rom komboso ayina ta place na site oyo Mohamed Dalina Cassius Clay bana s'entraîner lobi na no fiston na Foreman place ayina fiston lobi il est pas si fort Fachi sala combattre IDPS oyo kabisengo ba stress kabisa en otage te les gens ont mis masolo malgré ba combattre ba lingi de présence ino zo repos so bata batu musubo za reconnaître pour ngai na sala 6 mois na ranganga moko jour au jour mais on est présent moi na te bonga ta présent on est bino ga kanda so ka yawa akomona papa est-ce que ça là na sala 6 mois ngamo na anjawa so bomo na ngate benga na le président o mona te neni mais bino ko kanela ngai te président sali mabe miliki pe basomba la bino ko kanela mais ko toi Siriki père-moi fâché avec un téléphone so rien na kolobela yo ngabio papa yo tout le temps santé en tout cas eza bord na biso to robo mangote to sala kaka bonne journée à tous. Merci chers téléspectateurs. Nenge tolobaki na bino ke tokolukela bino mosali monene ya Nzambe oyo babengi Pasteur Koko Israel peye azali analyste politique monene oyo penza alobaka makambo clair oyo na ngambu ya parti na biso tobengi IDPS. Bonjour Pasteur Koko Israel. Bonjour mon frère. Tomoni lelo penza epesi lisusu makasi ya kotala oyo akomi munguna na biso penza colonel Nanga arataki na lisasi colonel Nanga oyo tobengi colonel Nanga arataki penza na lisasi oyo ya batu na biso wazalendo oyo penza basimbi munduki makasi oyo bazali na FARDC Pétier pe akimi étant que Pasteur Koko Israel ozali analyste politique ya makasi oyo biso nyonso penza toyebi pe tolandaka na kati ya IDPS olobi ni mpona yango likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka voilà biblia elobi oyo akoboma na epe ye mpe akufa na epe Corneille Nanga makambo asali na mboko azomerite bapenalité ebele même epai ya Nzambe même liboso ya l'État. Il a tué nos frères pour que baennemi bazwa avantage akozwa makaka sikoyo makambo ngo ndenge ezolobela boye mpo ndenge ezali wana colonel Nanga balwanzalendo na FARDC basigné balobi soki bazwi yo bakoboma yo ya mbala oyo kendeli ya soso olobeli yango ndenge nini bien aimé so totali histoire na bango kokota na Goma voilà koboma ba-Congolais emoko ya biso baboma ye batika ye nini bazoboma ye mwana mobali
bazwi bachasse bapelisi moto bazotangisa yango na peni na ye bongo mutu lokola Corneille Nangaa azali homme libre atambolaka non justice ya Nzambe ekofrape ye ekofrape même famille na ye ekofrape même entourage na ye tout se paie ici-bas. Mais Nangaa et les autres bazo fonctionner contre pays n'avantage ennemi l'agresseur que justice en Nzambe tôt ou tard mais d'autres comme Nangaa awawa oyo Nangaa vraiment akimi alali suna boma te ye wana alali na Burundi alali na Burundi alali suna boma te soki ya solo azwaki masasi ekoyebana po toyoki na bavideo totali e cortège nezwaki masasi bagarde corps ne bakufi akofutama wazalendo FARDC baodefendre Congo Goma te Goma c'est une partition de la RDC akozwama vraiment abomi Congolais vraiment tosengi bacoup de chapeau ebele pa balwazalendo po musala o bazosala bazokende tina destination tala ndenge penza ye moko Corneille Nangaa lelo alali na Goma te akimi alali na ngambu kuna vraiment balwazalendo biso toza sima na bino biso peuple toza na sima na bino na FARDC penza bolongo na biso banyangala kata wana vraiment tokotela bango lisusu kuna na Rwanda po biso awa RD eloko makasi RDC olobi ni pasteur lisumu ya Congolais ezali bolingo boyambi l'hospitalité tolakisi bandeko na biso oyo baza bapays voisin na biso bafuti biso monnaie de singe kolula bozwi na biso ebake plus loin koboma biso mpo bazwa bozwi mpe bazwa eteni ya mabele yango wana nazosenga Congolais nyonso constitution il faut to changer yango pourquoi parce que na constitution na biso bapesa biso lelo bazangisi eloko tokoki kodefendre la superficie du Congo eza te na kati ya constitution eza te eloko nini ekolakisaka Goma eza ya biso so bakati na situation ya Congo eza te 2 millions wana toyekola na baklasse eza te ndomoni bambri na article wana o bango bazobetela tolo so kimia ezala na Afrique okoki kosede te tokosede te le pourquoi la superficie de la RDC n'est pas mentionnée dans la constitution nzela ya balkanisation ya wana échanger constitution wana erochange faci ozoumisa soki badepute baboyi tolongoli bango badepute na basénateur wana et bayebi ce sont des traîtres même nos frères catholiques ils jouent le jeu de l'ennemi catholique baone babomi penza RDC parce que Kabila apesa bango bacarrière minière bazwaka faveur na Union européenne mais bayeba yango qu'il pleuve ou qu'il neige Congo uni Congo indivisible mais balobi ke mbongo oyo eyaki mikolo oyo babengisaki bapoliticien na bapasteur oyo bakendaki babi ke Kabila apesi mpe so bapasteur nde bino boye pasteur Koko Israel Kabila azopesa babino nyonso bambongo nazwa mbongo nde te nazwa cope moko kutu na présidence mais ye na nzela ya INC ya Kamere na boya vumie nazwaka mwa 2000 francs nazozwa na église
ke nabima na présidence na nzela Camer boyimo ya Camer na nzela Camer un traître. Qu'avait dit le défunt Étienne? C'est un caméléon. voilà. Il joue le jeu de l'ennemi avec le catholique SSC. Comment Bino Banganga Nzambe, quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans, à Saligno soit Panza Congo. Image de 11 provinces à 26 provinces. Province le rôle à qui le à la province. Toroma 26 na politique ya ko panza ya ko balkaniser Congo. To bengami ya kozonga 11 provinces. Mais ça 145 territoires Écoutez, wana la koya na suka, écoutez, rassemblement wana salami na Kenya. Ce sont des nilotiques ba Kenya. Ce sont des Tutsis. Pas des Congolais. Batu nyonso bazalaki wana bayeba yango. Maloba ya kondo etienne ezobundisa bango. Ce sont des traîtres. Tshisekedi avait dit avant de mourir, ils seront bloqués. Ils sont bloqués. Ils seront humiliés et ils vont disparaître en bloc. Bosangani na Kabilo alelisi Congo. Bosangani na Kabilo ya pandi miba. Apandi Jekami. Poumon économie à Congo. Bakaboli amona ba chinois na Moïse Katumbi. Tolo bate? Avec Moïse Katumbi RAK. Natuni yo. Ake na Congo central le salagi force à Congo central. C'était Port Amatad. Et Roma Port à Ledia. Ledia Port wana ya Matadi korone mutatonge laga ya sale laga. Ou bien salagi ba bien à l'état. Et tant que président lobby, mboke se kufa zala na raison. No moni lelo. Ba jekamine kufi, ba mibe kufi, ale n'importe qui azala na ba carrière minière. Les sous-sols appartiennent à l'État et non à l'AFDEL. Mais tout le monde qui pensa bato mingi bazali na ba carrière minière. Tout le monde qui ta ye moko pe connaît nanga azali na carrière minière et ba botoli na ki na rébellion. Si o ba carrière minière ango nanga Corneille nanga zalaki na yango azwaki yango api ya koko na ye to ya baboti na ye to bapesaki ya ngizi ya likambo moko asalaki. Dans le vide kaka bo pasteur Congo na romi na carrière minière na est libula ba diamant ya ba coltan na zweli yango ndenge bozwi ya Congo ya bato nyonso ekomi ya ba individu ya ba privé. C'est aberrant. Et bato wana balingi bakoma ba donneur de leçons. Bitumba ya Félix ya wana, bitumba kondo etienne atikela biso. Défendre le Congo, défendre l'état de droit, défendre la population, le peuple d'abord. Soit et Bozuya Congo, eza géré na batu moko mukie, mais tout luku ya batu bazolela. Oui, pasteur Koko Israël, tomoni awa penza to ya dollar et kiti et pas ya gouverneur na biso André Wameso penza bayana ba mais gouverneur André Wameso aye dollar et bangi dollar et kiti yo moni ndenge ni po de dollar ezo Eza malamu ko stabiliser monnaie locale, monnaie nationale. Et nzamba pambola papa André na meso papa waza na budget le fameux papa Muzitu
e oyo mpe aza na économie na mosala makasi tomoni dollar ekomi kokita bato basili oyo aza na finance Doudou Fwamba o naza na likelemba dollar ekoma ite 17-18 kosilika ya bato nde esali ezonga so evende ezonga na 22 nga na kosenga l'état à s'imposer. La loi est dure, mais c'est la loi. Ba particulier wana o basimbi économie ya Congo, ba indien wana il faut ba discipliner bango. Po dollar rezo kita bango na ba maison na bango bazozwa na to likolo. Ba mama makelemba pe basilikaki. Oh, ndenge nini basika ndeni makelemba dollar. Oh, mais bokozwa kaka na to ya 28. Oh, mais o aleki na to ya 28 soki ekiti na to 17 osala ndenge nini batata mapangu mpe basiliki na to ya 28 baekole boyi dollar ematisi minerval en franc. Minerval ezalaki 300 et quelques mille ekomi 450 000. namona belle sere na nga ake na dollar afuta na ekole ya mwana babozwa dollar babi te biso dollar franc na biso totiaki na 28 yo kinde bakisa dollar ekitaki 18 bakisa 10 000. Oh na bakisa 10 000 botiaki na dollar bozwa dollar na bino ti sikoyo tozoyeba te eza nini. C'est ça leki motema mabe ya congolais loba moyembi oyo azekwa likabo asuka nzambe apesa eza nzambe te réflexion ya wazekwa po kimotema mabe eutaki mpa nzambe te alobe eloko asuka kongola aza nango ezaki motema mabe etozomona yango makambo ezosalama na este moto azolinga vraiment ndeko na akufi makopere na étranger un rwandais mpo bateka basomba bazwa bambongo basomba bandako batonga baimmeuble me na makila ya frère na yo guerre à est quelque soit euti na mundele mpe bapays voisin oyo balula biso bozwi na biso mpo biso balula ya biso kongola aza lokola mwasi kitoko mami yebaka te aza mwasi kitoko achangeaka mibali pambapamba akoki ozala na mobali ya chayen ya kulune akoki ozala mpe mwasi ya makangu ya mokonzi mami yebaka te soki Congo tomiyebi toza vraiment un pays beau merveilleux un don que Dieu nous a donné tolakisanaki motema mabe te na olinga te yo kufa mpona natikala na bomengo makambo ezosalama na Congo. Oui, merci Pasteur Koko Israël, analyste politique ya IDPS. Mais likambo ezoswa biso bakinois les jours moko tolamuki jeudi boye tomoni Rai Bank bakraki Rai Bank totala boye mwana mwasi olobi ni mpona likambo yango. Moi-même j'étais victime 2 fois bawewa babendanga trousse ezala na bapareil bambongo ya loyer bambongo ebele na carte bancaire ya mama wa botinga donc insécurité eza makasi kotala filme ya mwana mwasi wana c'est honteux toyebi mwasi etala mpe mwasi kitoko mais un criminel même ata alobi ke ezalaki joué oyo yeba na banque na joué. Il y avait des témoins de Tolandani. Elle avait tiré des balles, revolver, et elle en a 6 balles. Tant aussi ceci. Et elle jouait. Un cassite. Criminel. Moi, si tout. Toujours rappelé. Moi, la matongue, il y a l'objet à moi l'Allemagne. C'est honteux. À peine avant de faire l'émission avec toi, na moni vidéo à moi la nazolela en Allemagne.
Oh. Bana bayebi te nzoka nde mama aza criminel. Mwana azolela azosenga pardon. Mais ye azosenga ke gouverneur congolais balimbisa ye ezali bandibu oyo tobengaka bandibu bato oyo ya poto oyo wana bandibu oyo wana basalaka cope ya drogue abi ezalaki bandibu bamarocain oyo biso tobengaka awa bandibu bango nde motu bapesaki ye cope wana aya kosala na Congo azalaki na $30,000 na bango yo lobi ni $30,000 soki tozoyeba te paster asali yango nini oyo azonga awa epai na biso na Congo awa kolanda ye na bavideo totali moko ya bato na allemand na reconnaître ke aza frappeuse aza criminel ayibaka ligue bosuyo osala nde moto azobuka mibeko fo justice esala te. C'est la justice qui élève une nation. Soki l'État esali mosala nango malamu découvrir na nsima na ye bato ya mabe baza il faut batia bango maboko eno kosengela bato bapardon nanga bomi bato na este yo sango solo ozoya basengela Kabila pardon na makambo ya mabe basali awo yo komi Yesu. Est-ce que évangile kutu ezotinda biso eza na bato mosusu tokopardonaka bango te neti basango baosala baventure na 18 ans combien bazwi bamasasi bagaz na kati ya baeglise bango basango lelo balingi balave bakomisa Kabila mosango. Kabila c'est un criminel. Kabila c'est pas son nom. Le défunt, le professeur Katangé Ngoïmo Kena alobakani toteki Congo likolo ya dekazi ya tembo po balatisa Kabila identité dekazi ya tembo oui tembo oyo kaka oyo tobaye o dekazi ya tembo bavideo ezali service en renseignement batal c'est honteux. Quelqu'un qui n'est pas Kabila Kabange Hippolyte peut tolandi procès na ye ba signature ne c'est HK un espion. Pourquoi lelo na mokili congolais zangaki fierté? Parce qu'au sommet de l'État il y avait un infiltré, un espion. Est-ce qu'un bon olobango sola olobango bozo sala ba aventure il y a de sang innocent et tanguy na